okoki kozala moto olekisaka ngonga mingi na mabondeli mpe otonda onction okweyisaka bato kasi soki ozangi bolingo ozali se ngongolo ya pamba. Papa yoka losambo ya ngai mwana ye nga oyo na Adonai, nous te rendons grâce pour la circonstance et le temps. Demande-nous pour nous ce beau Samoka, nous sommes tous ça là. Nous avons le pouvoir. Donc, c'est une assistance de nous. Nous allons nous trouver dans notre santé. Depuis notre départ jusqu'à notre arrivée, il faut l'hôpital 47. Aussi, de cet hôpital vers le centre Likia, le Seigneur a accompagné par la voix de tes anges, afin que nous allons s'autoriser et payer sa maladie. Je garderai votre départ et votre arrivée. Garde notre départ et notre arrivée. Nous surtout, ils ont la bonne gloire et la bonne Bavant nous au contraire. Oui, banda ya volonté. Tout ce que tu n'as pas prévu dans ton plan, il va aussi prendre de mon côté 4 ans. Nous prions pour la protection de notre être tout entier, de notre santé et de tout notre parcours du début à la fin. Que ta grâce nous comble et nous accompagne à tous égards. En ton nom précieux, notre Seigneur, nous avons été bénis. Amen. Batia na kombo na yo. Non, Mickey, non.
Natanga pe médecine awa mwana nga liboso abotama awa na hôpital azalaka ntango azalaka pe ba 16 ans azali pe na makamu po pe bino oyebi quand même ndenge makambo yango ezala. Donc chaque fois soki nauti poto na ye chaque année nasalaka quand même baaction awa ya kolibere basi pas seulement awa mais na bahôpital mosusu mpe na kimba nseke awa moko boyaka po na facture elekaka kamwa likolo yango toyaki awa bakopération tozali biso problème nayo omonaki mwana kitoko yango tomonaki kozonga na ndako bongo siko papa na mwana ofandi liberté eza kote bonada ofandi pa ya papa na mama ofandi kuna yaya mpe aza na mwasi na ye na bana na ye siko soko obimi siko okosala ye ofandi kaka kuna na ndako moso okoya kosala kamene osala obatelaka mwana mwana asengaka obokola mwana fuzala na mbongo ebele tosokozala te wana mbongo te bolingo oyo okopesa mwana yango okata mosu lelo ngai mama ya biso pakine na mbongo te bapaka na ngai mama banakopesaka mwa mapa banini azofuta biso baklasse tine oyo na ndenge te okokoma apesaka biso merci papa nzambe akambola nazwa desai lokola kokide ya katona mwana libatambola merci vraiment. Sie hatte zum Beispiel, ich habe nur einen Fall jetzt hier genommen, sie hatte etwa 4 Monate hier im Krankenhaus gemacht und sie hat sogar noch Behinderung und fast obdachlos. Das heißt, jetzt geht sie raus, aber sie weiß nicht wohin. Vielleicht müssen wir noch überlegen, wie können wir ihre Situation noch retten oder danach weiß man nicht. Das heißt, sie sagt, vielleicht geht sie zu ihrem Bruder, aber Bruder hat auch Schwierigkeiten. Das ist eine Situation sehr kompliziert. Und die andere hier im Krankenhaus, sie wollen einfach keine Aufnahme, aber sie hat wenigstens erlaubt. Ja, und für Apostelgemeinde, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Dankeschön. Ja, jetzt, wir haben erstmal das Aktion im Krankenhaus jetzt hier durchgeführt. Das ist erstmal das erste Krankenhaus und wir fahren jetzt zu anderen Krankenhäusern. Ja? Und das ist jetzt 40 Grad anstrengend und wir haben debattiert und diskutiert und wir haben geschafft, einige Frauen zu befreien. Aber es ist ein städtisches Krankenhaus und dürfen wir drinnen nicht aufnehmen. Aber wir haben nur Filme mit einer Frau gemacht. Und ja, wir können euch das zeigen, aber dürfen wir nicht alle Frauen aufnehmen. Und jetzt gehen wir zu anderen Krankenhäusern. Nante. Ndenge tozomona awa eza team na biso oyo tozotravaille na bango touti sikoyo na hôpital ya Seti tozokontinue mpo tokende na bahôpital mosusu donc touti kosala baaktivité na biso awa. Bon, malheureusement kuna na kati ya hôpital balingi te bafilme contrairement na bahôpital mosusu baautorisaka. Bon, torespecte yango toye tosala ata video awa na libanda.
tawa mdai mdai kongo lo baja ko ba ni saban ko vamos a hacer acá wana passer ada activité pia